Lisolo lelo tokobeta esalami bongo na famille ya Bayanzi na Kikwiti ba famille Bayanzi jeune fille na bango bande kofana na Kinshasa kasi akendaki na vacances kotala ba famille na Kikwiti akomi na Kikwiti malade juillet akufi na 2015 kasi kaka année oyo 2023 oyo na le 8 mars jour de la femme abimi na cimetière aye kotala bango samba yeba alati pe maputa akuti ba soso. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et ça là qui ndenge nini yango lisoto kobetela yo lelo. Tout ça la attention le kambo e kamusinga iba ndeko mingi ba kolia ba soso tope ba mbisi ba ngombe ba ezali bongo ba cha formol. Okoye ba ndenge nike mbisi ba cha formol to ngombe ba cha formol surtout ba mama o ba tekaka la wenzi. En principe, musunu nyonso tu, mbisi nyonso tu, soki batie na mesa, esengaka bandindi baya kotambola pembe kasi soko moni ngombe, ezali wana bandindi bali koya te. To, musunu yali wana, to mbisi to nini, bandindi bali koya te, yebake batie formol na kati wana. Ata ba jus musoma na jus ndinja zo ya te, senge sa na formol, bobike formol ezalaka mingi na goût ya sucre. Bokomi hein. Donc premièrement, beaucoup de bouchers dans les vendeurs de viande, beaucoup de poissonniers dans les vendeurs de poissons, malheureusement, utilisent le formol en perspective de limiter le pourrissement ou la dégradation de leurs marchandises. Et un élément qui est très facile à identifier ce type de boucher, c'est que devant leur étal de viande ou de poisson, il n'y a aucune mouche qui rôde autour. Toke de bongo na province ya Bandundu epai wapi tala bandeko bali kolia fufu pena balamba na mikungu ya mubesu na pilipili sebe no wapi bazolia pona nzala tozaka na kibandundu esili wana te me tala sika boye biloko ya Thomson ya kati bali kolia biloko ya Thomson ya kati do bale Thomson na biloko ya pa ya Thomson batumbi yango balie BDD wana bolia ni mikungu ya mubesu balamba te na pipi na mungu abomone bala mikungu ya mubesu kande euti na nini kande euti na zamba bongo kande euti na zamba balambi yango te eloko te bandi koliamba la mo mikungu ya mubesu yaya Kongo makambu tambwa na Kongo mona makambu ato ali bongo na Kinshasa tala bato bali ko wela avion lokola bongo fula oyo kominini boyo pona nini bakende wapaka Lubumbashi bateki ba billet ko leka nombre ba place na kati avion pona nini boyo tokozongela encore na émission ya lelo makambu oyo ko salama na GLM entre président avec tout le bongo nini na régime siko ya président Fachi oyo na président ya kala Mon Mboka chef Kabila Kabangi, l'histoire doit nous enseigner. Makamoreka na Congo Brazzaville, président Sassou, Azalaki Bongo général, soldat, Lissouba, Azalaki civil. Makamni Lissouba, Salaki, et Provoraki Sassou. Histoire doit nous enseigner. Zakari Barabasso, Azong Tibiso mémoire. Landai. L'histoire se répète, mais ne se reproduit pas. Attention à la reproduction de l'histoire. Il s'est passé quelque chose dans le pays voisin. C'est une histoire que je rappelle aussi au Congo-Brazzaville. Le président Lissouba gagne les élections. Président Lissouba, civil, son parti s'appelait UPADES. Contre le général Denis Sassou Nguesso, qui se replie en pila. Faites la comparaison. Le président Lissouba, civil, ayant vécu longtemps en France, revient au pays, son parti l'UPADES, gagne les élections, c'est un civil. Il remplace au pouvoir le général Denis Sassou Nguesso, qui se replie en pila. Au lieu que le président Lissouba se concentre au développement du Congo, le président Lissouba bayebisie que nampila mindu kiezakuna. Président Lissouba a se déconcentré, a décidé bakende ko désarmer mpila. Soko swani na ndoki bongisa mabondeli.
soso aza motetela te kasali ya kaloso kobanga fufu na munene te ata na mungu ekosila yokabaka kabelanga mwasi nona ndimake yokabaka mwasi ya mongo azalaka ndumba te kasi asepelisaka nzoto na butu banyau bapese na moi bato kopesa mwasi mbongo asa mombongo te akoteka nyonso mama bokilo akufelanga na kati ya mostikere yo pe ya komono makambo na sala ye po akufa abala te abota te mabele kweya abota mwana elongi ya tata lopango to wolola bayinaka bana ndanu po bakokaka mabala te baoka soni Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez voir téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV, allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Lokole TV a fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oye ne to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komo banga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomon adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotiko bila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix.
on va vous les délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Loko le masolo et pa ya pito kuta la kapo na ko beta masolo ya makambo zali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général ming ya biso batu ya mangala ngai babenga kangai Fiston Pelende tata ya Sedek. To kuta na poka oyo pona ko beta li solo ya makambo zali ko le kabongo na communauté na biso africaine. Pa ya et ça sur le Cameroun moité et comme il a ngodoki habitude na ba chaque fois makambo auto betaka mingi bana ko sala makala poka ka ba plateforme loka ba YouTube ba TikTok zalaka te moito ye ba ngo ezalaka te tant to wana kokola to banda ko ko ndeko moka bimi kuna bakunda bimi na kimbantseke oh ba monde seka boy moya ko vulgariser vous avez pour ba support médiatique donc ba YouTube vous avez été mesika bote ko mona to ali ko style sabino ka ba o ileka na sera abdo li solo e benda ka li solo to te ko beta li solo awa comment est-ce que ndeko moko boy ba tindela ki a kufaki aye ko pesa blo ko rentrée scolaire kaka na ne o na ya na ye pour bana bazonga classe et si lo ate ndeko moko pesi susu solo o e sala mi bongo na famille na bango moi na bango ya 35 ans autaki na Kinshasa et congé na Kikwit a kufi na 2015 ma les yeux kuna aye ko zongela bango na le 8 mars o te woleka oyo ba fête le 8 mars maintenant to komi kuna te to ko mettre li solo wana mais to kuta na juste après détente publicitaire oyo. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Kokomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Loko Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana, Naba Histoire, Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Takabona Bosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et Loko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup au mesandone na lobaka chaque fois bandeko soko lingaka émission oyo olingaka émission Radio Loko masolo na Radio Loko TV et continuer soko se plara na chaîne oyo soko koti et loko liboso na senga kayo soko zali abonné au tia j'aime au aimer vidéo et puis au partager soko zana na abonné te meka au s'abonner pona ora ataka sur ba programme na biso te soko s'abonner ko bosa na te ko finira cloche ya notification pour ora atakata programme mokote soki to tia yango kasi recommandation mingi zalaka bandeko boyebi que sponsor officiel la biso azali bongo Michael Josh na senga kana yo atambala moko so se par émission oyo kota na cité au côté na site ya Michael Josh au commandé eloko bata moko ya mukie montre perpète veste tonini ba catégorie blanc au commandé ezali sika boye ba oda eyaki ba de comme sous ba pesi ba bino comment est-ce que na Michael Josh ba zo occupé te ba o ba tara blamba ya milai ba robe ya milai voilà sika boye Michael Josh azoye ko bongisa comment est-ce que même ba robe ya milai ba jupe ya milai ba manteau peut-être na se pour na moto à la servi et ko sala ba bon kala mingi te na Michael Josh donc force à toi courage à vous Michael Josh ba de ko to supporter griffe ya mwana mboka Michael Josh. Tout développé par titre automobile bon la sommaire na otukolo bayango formol c'est la gros sucré formol c'est olo wa beta kabibembe pona mutu apola nokite et garder intact tout monde comme on a constat ba expert ba sali ba dit ko utiliser formol na ba viande tout ça la attention bandeko biso batolinga kolia musuni na komolia misuni sala attention na ba viande auto ali kolia surtout batu oyo basomba ka viande na ba wenzi to na ba boucherie soko koti esika moko na wenzi bateka ka viande to ba mbisi ba mpio di to ba nini soko moni mbisi wana batie to musuni nyama eza likola mesa ba oteka soko moni nzinza zalite yeba ke c'est na formule ya te ko penio yeba ke batie yango formule alors tango yo muto zo lia biloko ya formule mingi yeba sort na yo et cause la ndenge formule za pour la bibembe est-ce que okomi elle est allée plus loin ya ko expliquer même ba jus musomela au moins jus za sucré on met la jus na tata mo ndinza zo yate
Ozo mo ata ni azo yate jus ga guma kashi kroana ba chaka bing pe formule pour conserver yango pendant longtemps, pour garder yango pendant longtemps. Bango ba ocha ba formule wana pour garder mbisi to nyama pendant longtemps, pour jus pendant longtemps, mais et ça dit qu'on détruire corps humain. Oui bien go. La koloba mingi te landa explication de ko oyo ekopenio talai. À faire beaucoup plus attention. Donc premièrement, beaucoup de bouchers dans les vendeurs de viande, beaucoup de poissonniers dans les vendeurs de poissons, malheureusement, utilisent le formol en perspective de limiter le pourrissement ou la dégradation de leurs marchandises. Et un élément qui est très facile à identifier ce type de boucher, c'est que devant leur étal de viande ou de poisson, il n'y a aucune mouche qui rôde autour. Donc ceci peut déjà vous aider à vous orienter lorsque vous allez faire les courses. Si vous êtes dans un étal de poisson frais ou de viande fraîche et qu'il n'y a aucune mouche qui vole ou qui rôde autour, il est possible que la viande qui est exposée ait été enrobée de formol pour limiter la dégradation. Alors, deuxième aliment dans lequel on va le retrouver, malheureusement, on le retrouve aussi dans le plantain, dont beaucoup de personnes utilisent le formol pour stopper le pourrissement du plantain. On va le retrouver également dans le bissap. De nombreuses vendeuses de bissap, de bouillie, certains vendeurs de jus naturel, certains vendeurs de pâtisserie, en tout cas tout aliment vendu à l'extérieur qui a un goût sucré est passible de contenir le formol à l'intérieur. Alors attention, on n'essaye pas de diaboliser, on n'essaye pas d'être négatif ou pessimiste, mais on veut surtout attirer votre attention sur le fait que, étant donné que le formol a un goût sucré, il est possible qu'on le retrouve justement à l'état de trace dans beaucoup de produits sucrés pour lesquels la date de conservation peut être faible. Donc, à l'exemple justement des jus de fruits naturels, à l'exemple du bissap, à l'exemple de la bouillie, à l'exemple même de la sucette ou du kosam, si on veut pousser plus loin les différentes investigations. Et je le dis pourquoi? Parce que il y a par exemple plusieurs personnes, je ne vais pas citer le pays, mais on a découvert qu'il y avait par exemple des vendeuses de bouillie qui utilisaient le formol à la place du sucre parce que le prix du kilo du sucre est beaucoup plus élevé et que celui du formol est plus abordable. Donc la vendeuse disait, je cite, lorsque j'utilise le formol, j'ai plus de bénéfices quand je vends ma bouillie que lorsque j'utilise le sucre ordinaire pour lequel le prix du kilo du sucre est trop élevé. Donc, voilà également l'autre classe alimentaire dans laquelle on peut retrouver des aliments qui contiennent du formol. Troisième catégorie d'aliments, et ce ne sera pas la moindre, on peut le retrouver également dans les olives. Dans les olives noires ou les olives vertes de très basse qualité, dont le coût est beaucoup trop abordable au supermarché. Très souvent, le formol est utilisé pour préserver la couleur verte ou la couleur noire luisante qui oriente le consommateur vers ce type de choix. On retrouve également le formol dans la majeure partie des viandes ou des aliments, voilà, des produits animaux qui sont importés, surtout au niveau de notre continent. Exemple, le poulet congelé, les croupillons de dinde qui sont très courus, très souvent ils sont injectés au formol pour préserver l'aspect dodu et également pour fausser au niveau du poids. Et ça aide également à avoir une conservation longue et prolongée de ces viandes-là, même si la date limite de consommation est dépassée. Donc voilà également les aliments dans lesquels on va retrouver le formol à l'intérieur. Et par extension, certaines viandes de brousse, certains gibiers, d'accord, il y a certains chasseurs qui utilisent le formol pour préserver ou pour éviter que leur gibier ne pourrisse avant qu'il n'ait le temps de pouvoir l'écouler. Donc, voilà, très chers téléspectateurs, la liste non exhaustive d'aliments dans lesquels on peut retrouver le formol. Tokende bongo na province ya Bandundu epai wapi tala bandeko bali kolia biloko ya katanga ngoni ba diagwa ndeko asomi mbisi mpiodi alongoli ba salite voisine aye kozwa ba diagwa na kati na biloko ya kati ya Thomson ate yango mungwa asala liboke alia na ebite alia Thomson kala to crise kaka na Bandundu
esili wana te bokomona lisusu comment est-ce que kaka na bandundu banda ya bandundu ali kolia mikungu na yebi ke bana bandu balingaka nkovi mingi balingaka mikungu me bazolamba yango me ekamwisi biso est-ce na bandu baliaka pe mikungu ya pamba ndenge liamaka tala jeune fille jeune garçon bazo kolia mikungu pena ya mubesu na fufu pena balamba bukula bwa nseka na pilipili ya mbuma akati pena pilipili azui pena mikungu atumi na mungwa ale na fufu epezo kita kitoko landa Jiditi ina bima ya Thompson boliaka ngo boliango abo mona sali Thompson o biloka Thompson akati ache mungwa boliango na fufu tiluk omoni abo moni na sali Thompson ango na saison ango na saisonné abo moni azo biloka akati Thompson ache mungwa atango mungwa alobi baliaka ngo boliango pena fufu tiluk yo vana tom ah omoni ya biloka Thompson akate ate mungwa ake yokango omonda balusi yango ake tumbango aibali yango na fufu tiluk yo vana kimutini kitoko tiluk wana bolia ni mikungu ya mubesu balamba te na pipi na mungwa abo mone bala mikungu mubesu kande uti na nini kande uti na zamba bongo kande uti na zamba balambi yango te eloko te bandi koliamba la mo mikungu ya mubesu baninga balamba yango baninga soto chota na nzungu olame baba ole opene ya pamba penza bota mikungu ya mubesu mikungu ya mubesu tiluk yo vanki mutini itoko ntomo mikungu tiluk ya mubesu nana kinwa yo va tomo Yaya makambu oyo linge salama na République démocratique du Congo, l'histoire doit nous enseigner. Tomoni angwawa babuki mir ya concession to ya lupangu ya président ya kala Joseph Kabila Kabange o azalaki bongo militaire pour ne pas dire azali militaire. Sika boye mutayi na pouvoir ezali mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi civil. Toujours au pays de Binoka. Pour tout temps, l'histoire, l'histoire est une science qui nous aide à étudier les événements du passé pour corriger le présent, enfin améliorer notre futur, n'est-ce pas? Total, Makambo et les gars Brazzaville. Makambo et les gars Brazzaville, président Sassou à l'époque générale, Tango, parce que l'élection, bah gagné par un civil. Pascal Lissouba a attendu une poto civil aïe, parti naïe, pour nier candidat, va voter, élection transparente et libre, Lissouba a gagné qui? Car si quand va dongolo mis va contre va pouvoir en place, va flatterer, va dialoliste, va ébisser non, ou éviter que kuna président Sassou a bon ba arme. Lissouba, au lieu de kimia, a qui routine dans la militaire, va attaquer Ndaku. To esika oyo général Sassou azalaki suite nango bomonaki na lobite ke osala mandengo wana mais toujours penio kaka makam susu l'histoire doit nous enseigner est-ce que bokomi landana nous akaya babaswe ndenga zo expliquer le koyaya ete ya bino ezali émission ya éveil à conscience to lukaka makambute esika makamotalité est-ce que bokomi landa l'histoire se répète mais ne se reproduit pas. Attention à la reproduction de l'histoire. Il s'est passé quelque chose dans le pays voisin. C'est une histoire que je rappelle aussi au Congo-Brazzaville. Le président Lissouba gagne les élections. Président Lissouba, civil, son parti s'appelait IPADES. Contre le général Denis Sassou Nguesso, qui se replie en pila. Faites la comparaison. Le président Lissouba, civil, ayant vécu longtemps en France, revient au pays, son parti l'UPADES, gagne les élections, c'est un civil. Il remplace au pouvoir le général Denis Sassou Nguesso, qui se replie en pila. Au lieu que le président Lissouba se concentre au développement du Congo, le président Lissouba
bayebisi ye que nampila minduki eza kuna. Président Lissouba a se déconcentré, a décidé bakende ko désarmer Mpila. Dieu me cherche des problèmes. Voilà comment les troupes, les forces armées du Congo, sous le commandement, je ne sais pas de quel général, batie ko attaquer Sassou Nguesso, babingisa Sassou Nampila, soi-disant Azana Minduki a bombi Nampila. La suite, qui la connaît? Et comme le président Sassou Nguesso a été attaqué, avant d'Inaye, par plusieurs fois, il a envoyé des signaux. Ils étaient aussi en petit accord avec Lissouba. Parce que Lissouba avait pris quelques ministres, anciens ministres, collaborateurs de Sassou Nguesso. Nous connaissons la suite. Lissouba a Pakata. Est-ce que vous avez fait Pakati? Est-ce que vous avez fait Pakata? Yaya pour l'information, tu construis l'information. Oh yo, batenga vidéo, oh la taille d'ami finalement où allons-nous? Où allons-nous na Congo? Tamola na mokilo mona makamu. Mais soko na République démocratique du Congo, au komo na bikamwa. Oh bozali komo na wana yaya, ezali fula tezali avion CAA. Mais tala batu ndenge bazali ko wela avion, musazo mata l'escalier, akende okota kati avion kaka. Na ebite que c'est passé, na ebiki avion. Ba nombre de kits, nombre de billets au batekaka. Est-ce que na Congo, babandi côté ka ba billets extra par rapport à ba nombre de kits vandaka, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ba avion ici na mboka. Donc c'est pour vous dire que makambo belé zali na mboka oyo ba autorité faut pas ça là. Mais excusez-moi le terme, c'est comme si ba autorité na biso ba s'occuper de makambo benga mingi ba futilité. Makambo oyo c'est important té. Oyo zali important ba ali ko sala ya ngote. Comment est-ce que kenda wapi? Basba na kowela base a aboye tala pena niveau boye bamboka ba paya to ba vidéo oyo tambola ezo ko pesa biso to fana kalibanda passe pena soni tout ça la ka effort makambi ya boye ezo nga rasi souté tout ça na ba détail pena te avion wana wana okende wapi e utaki wapi ndenge nini bateke ba bien extra to de pesa bino ka annonce to sur information sur yango to kozonga pour na to informer bino est-ce que bokomi c'est que bien Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Voilà. À chaque fois, merci na Michael Josh. On a continuer à pesa biso confiance. Il y a que supporter, il y a que sponsoriser émission au radio locale, tu as informer pe bino bo kota na site bongo bo commander. Ba o bazali na côté ya sama na été bo commander bloko ya sama ezali wana o babandi hiver. Bo kota bo commander pe ba jaquette, ba blouson ya bien pour na hiver bo so mona ba rivage ya sika ezali wana ba collection ya sika ya so kota na site yo moko bandaka ko pona. Bo mene zo défiler wana pona olingi wapi. So olingi ensemble la kilote yo. Ensemble nango ya pantalon na likolo yo olungi blouson olungi sapatu olungi jaquette tricot ya pamba polo soko olinga pona Michael Josh yango wana yaya na moins cher na liko insister soki au côté na suite au commander soko lingi ba ko tigo oti na adresse ya ndaku na yo alors yo au futi pe ba kakilo douane au futi douane à partir mbongo au converser déjà na cité wana soko lingi yango soke komi yo moko ko futa douane likambute ba kwa ko tika on adresse et siko ko pesa soko komi na adresse na douane ya pays na bino ba ko benga yo oye o futi douane muke ba douane za rango belete o ko futa $30 $25 26 euros pardon 30 euros donc ils sont que belé et comme rango ta ba santé ça dépend ya marchandise oyo o commander est-ce que o komi na ko insister bandeko oyo bo somba ba super wax hollandais bo somba ka ba super wax hollandais a fait quitter